Bande konangai tozo continuer video na biso to bandaki nazo continuer awa tellement na linka to sisango mbala moko yango wana na bike na continuer siko do bande konyonso o bolandanga na video oyo bo bandano na video oyo elekaki liboso na latika meme elamba na uti kokoti kaka karate do na koti de video ya makambo o ya bapsom do na koti video na video wana po o comprendre video o bandana na wana na expliquer ndenge nini na yebeli bapsom na bandaka na ngona ndenge nini na ndenge nini na expliquer kaka le nazaki mwana muke nde na yebaki ke basambela na bapsom a partir église papa tu na osambela na bima nde na expliquer makambo ebele na expliquer na presque ekoti na témoignage na nga na kati mwa ndambu ya témoignage na na Jésus mwa ndambu yango na lobi wana na kopesa conseil ke na ba mama o boza na bana surtout mwana soka za na mukie mama fo yeba koyeba bana mwana oyo azaka na domboy mwana oyo azaboy mwana oyo azaboy ba mama na biso kutu bazaki kosambela te me ba comprendre ke mwana oyo aza na eloko nzambe ozomona do le nazaki mwana muke sen moboyle kaki na beti kuna te yango na lobi ke na kobeta mo pita ne esika a partir nazaki na 3 mois nde ba comprendre ke mwana oyo aza muto amonaka donc amonaka makambu donc azokanga bandoki donc ezaki bongo doki na bikisa papa mso na liwa donc après wana nde eyaki koyebana mais papa na biso kana mama biso bayebaki mpo babombaki sekele ezaki likambo moko ya sekele mutu ayeba te po bande koloba keso bato bayebi mwana ozala na danger baluka balia mwana mais bakamade ya mama biso mwa ndamu bayebaki nde na beti lisolo ndenge elekaki wana donc oyo oza na mwana ya mukie déjà faut linga oyeba o comprendre bana mike bapesa mikolo basignal bandeko nanga bana mike basignalaka au ke mwana oyo moko alelaka boy moko alelaka boy donc eleleli ezo changer pourquoi ezo changer donc il faut yeba ke mwana oyo azopesa basignal na makambo ebele ok place okoti mwana azolela bima na o place wana mwana azomona bana mike bamonaka bandeko nanga bana mike bamonaka ndeti nga vuma ezalaki vraiment ndeka na expliquer kuna ba obolandi yango te obolanda video obolanda pe video wana bobanda kuna video wana bobosukisa na oyo en tout cas na expliquer ndenge na yebeli bapsom po papa so banda kosambela nango me nga na tikala na kosambela na bapsom te na Kinshasa en tout cas na tikala kosambela nango ta mokolo moko bana bosana en tout cas na tikala kosambela na bapsom te na sambela nango te na ndenge na expliquer na ndenge na ye na komaki na place nde nazo continuer kaka place na suki na komaki na place na lobi ke nzambe aki koyebisa nga mpona bazalaki kosentir le nazobondela nazosentir manifestation ya Saint Esprit so na sisi nazosentir manifestation ya Saint Esprit na bando sentir manifestation ya Saint Esprit so na sisi kosambela donc moi nazo trembler nazo olali na ozo lenga ebande kosala ngai siko loka na esala nga donc na ba 2002 le na kome kosambela makasi le na ki na mamba bonzambe vraiment makasi à l'après kokoma na 2003 le na komi kokende be église pour na 2002 wana na ndo kende église na bana ino kokende église moko grand sa memainga après na temps muke ka fait ya 2 mois pamba baye kotinda ngale na boki ngunda batindinga sko na mboka moko boye église ezalaki te anglais pe na yebite l'église na biso ba congolais ezalaki te nde na esika sko na komesu kosambela makasi na ndako na komomona makambo ebele ya mabe donc bato famille sko ngaka lianga période wana donc nazomona ba makambo ebele na koma vraiment nzamba donc la tsama makambo ebele pinzambe a révéler makambo ebele ba délivrance na passa na ba délivrance ebele na kobeta mo kaka donc c'est ça donc après sikoyo le na ekokoma na majesté na ke majesté le na komi na majesté esika siko na komi okende na l'église esika siko na komi kokende sikoyo l'église siko wana na 2003 donc 2003 na ekokende majesté na majesté wana nde na komi kokende na l'église après siko na ekokende séminaire moboye parce anga boka ke lo mo mke abike biso bana nzambe to ko sambela jamais na bapsom jamais to sambela na bapsom aloba ilo mo bon donc na kati na nga tellement na yebi ke
le na osambela na psom na mona makambo ebele na yebaki kosambela te kana ndoko tanga na ngaka ba psom wana nzambe a manifestaki na ngai ndeka na otoloba na video wana nzambe ayokaka langage ya babebe nde bible elobi na biso ayoka langage ya babebe ezalaki langage na nga bobebe nayebi ata kosambela te me so nabika nzambe bapsomo na otanga eza priere na nga o na kotanga na tuka na banda tile na ekoma koyeba kosambela nazosambela so nasambe natangi mpe bapsomo eloko na ye nalobake nazoyebisa bino mamba bapsomo mpo eakompagnaka mpe bapriere na bino me nalobi te ke ere nyonso kosambela fo sambelaka na psomo te nga nasala abongo te ndenge Saint-Esprit akokamba yo soko omoni ke nasambela na bapsomo jour wana osambeli na bapsomo epuis nakoyebisa bino na video oyo façon nini badifference sorti ndenge nini okoki kosambela na bapsomo yango oyo nga nasalaka donc lere nyonso tu nasambela na bapsomo te nakolekisa ta mosusu 2 jours 3 jours mpe nasambeli na bapsomo te me nasambeli nde nayebisaka bino nasambeli na moi 15 nake na fukami na bondeli 18 nake na fukami na bondeli mwa mpe 3 jours na osimbi na nga bapsomo te me yango te moto esalaka ke mpo na osambela na bapsomo yango nde moto ezosalaka ke nalotaka nasala boye antuka eza nango yango te me eloko oyo nzambe ayebisaki nga oyo nayebisi bino le na santaki manifestation Saint-Esprit nasalaki presque une année demi donc de 2003 na kate na nga kotina 2004 donc esalaki nga lokwa ke donc en tout cas ewumelaki nazalaki kotanga bapsomo te mais nzambe ando manifeste na ye kaka na nga donc eza te ke naoloba na bino ke kotanga bapsomo nde yango nde moto ekosala ke Saint-Esprit a travaillé na mutu yango nde kosala ke mutu alotaka to boyeboye te yango te mais nazoyebisa bino mpo ya raison liboso na nayebisi bino ke le na bande kotanga bapsomo bo wana kutoko comprendre mpo nayebaki kobondela te nazalaki bebe spirituel nzambe akoyoka langage ya babebe aoyoka mais le sikoyo naye kokoma sikoyo na le natikaki na kosambela na bapsomo mpo nayebaki na nga sikoyo nde basambelaka na maloba boye namoni ke nakobondela na nga na maloba nazobondela mpe na maloba pamba nzambe azosolola na nga ntuka na ndaomona changement te namoni changement te me mokolo mosusu naobondela boye ide moka nasambela so na bapsomo wana ewumea nasambela nango te le nasimbi bapsomo nasambi na bapsomo le nalali boye nasanti nazotremble ndenge banda osala nga kala ngo nakamonga bi oyo eloko banda osala nga kala parce moko aloba na nga te ezalaki bazela liboso yango Saint-Esprit abandaki komanifeste puissamment bongo kati na yo ezalaki bazele oyo ebandeli moto eyaka ke aye na bonzambe esika azalaka bongo ozomona yesu ayebisaki ngai ndenge wana yesu ndenge ayebisaki ngai bongo nga mpe na ndimaki na ngai me mokolo kaka oyo nabondelaki mokolo kaka oyo nabondelaki na bapsomo wana lere ezongaki nga le eloko wana esaki nga na lengi alapres mbala moko nga siko nazoloba siko nga bi le na otremble bona bi nzambe merci eloko ebanda kosala nga kala nakanisaki etika koya kosala nga nzoko esali nga lelo bango nzambe abi na nga deline mpo osambeli na bapsomo mpo osambeli na bapsomo bapsomo ezala na puissance oyo nzambe aloba na nga yango wana bapsomo ezala na puissance yango mpe lelo nga na memeli bino yango donc nzambe alobaka na nga bongo wana 2004 le nzambe alobi na nga bongo esalaki nga sikoyo yango moni nazongelaka na nga mpe ere moko osambela na bapsomo donc naoloba ere moko mpo eza tout le temps te wana mpe nakokosa bino te naobisa bino vérité tout le temps te nasambelaka na bapsomo te en tout cas eza nasambelaka nango mingi mais pas vraiment chaque jour surtout soki nde naza babitumba makasi mikwana en tout cas le nazobondela na koaccompagne yango sikoyo nde nayebisa bino nabondelaka kutu ta mosusu nayebi te combien de fois par jour ta mosusu nakobondela 5 fois par jour ozomona nakobondela 5 fois par jour nde nayebisa bino likamba baere ya bapriere baobolandi video ya baere ya bapriere te botala yango ezali video oyo nakotisaki avant bavideo oyo nakokotisa lelo nalobeli baere ya bapriere nalobi toza na expliqué nyonso kuna donc oyo olandi yango te elandango donc nakosambela ata mosusu 5 fois par jour mais na mbala moko kaka nde na accompagnon na bapsomo ozomona nazalaka bongo nazalaka soki ta mosusu nabondeli mpo nakende nakelala nazwa pongi ndeti le nano ozwi na opongi te soit nazokoadore na nga
kati na ngai na live na nazo ko adore na nga na mbeto wana kati na nga swati na ko fongola pe ni som na telefone na nga nazo ko tanga na nga ti pongila re yibanga na lali si le pongi ko yibanga na lali ozomona doki ezaki nga pe susu doki yango tsiko na ngaki na expliquer bino ke na ndenge na expliquer nyonso wana likambo na ngai na beta kuna na beta mote période moko boye nakutani na pasteur moko boye le nakutani na pasteur moko boye tozosola na ye kaka tozosola wana kutu na bandi kosala bavideo te je crois wana nandi kosala bavideo te na ba YouTube boye na pesa na ndosaka mwa moke na ba Facebook na ndosaka na ba Facebook nde sikoyo passé wana ebisinga tondo sola ni kaka tozosola to partager après mba moko na binisaki likamba ba psaume na bisinga bi nga kutu emotion na obonde na tanga ba psaume ezaka bien ya lobi na ngo te za mabe masai ko tanga ba psaume te nga na tanga ba psaume te pona nini eza mabe na nde na bise na beteli nga bi nzamba loba na nga ba psaume za na puissance malgré expliquer nga te puissance ni mais abi na nga po tangi po obondeli na ba psaume abi po bondeli na ba psaume za na puissance aloba ina nga bon uti ko ba psaume ko sambela na ngo te nga na tunie pona nini na sambela na ba psaume te abi na ngai po banganga kisi basela ba psaume nga bi pasteur loko banganga kisi baosambela basambela loko banganga kisi basambela na basomme do biso bana nzambe tokotanga ngo te totikila ngo bango loko basalelaka ngo oyo bamarabu bato wana nyonso mabe bapriaka na basomme wana nga bongo soki bango bazoprie na basomme sikoyo pourquoi batieli biso na Bible il fallait basala on a ba livre na bango baza pe ba livre magique na bango o ba recitaka kuna sikoyo bongo sikoyo biso sikoyo batiango na Bible pona ni fallait batiango na ba livre na bango donc ote biso normalement to ngabi pourquoi batiango na Bible ote omoni mageza na Bible mais ezate ke lo kwa batiango na Bible biso futo tambela nango biso zamba na nzambe apisi ba raison bele na esenga na bitala na esenga na bi pasteur omoni na ba psaume oyo balobi ke ya ayekolo balanga ke bon de toutes les façons eza mabonde na biso te eza mabonde la David mutande ko bonde nango pona ni yo faut ke bonde na mabonde la muntu mususu ngana bi mabonde la muntu mususu David eza ba psaume eza mabonde la muntu mususu ya mwana biso mo eto bonde yango ya te fo biso to bonde na mabonde li na biso moko ngana tunye ngana bi nanya nga botama mba mona mabonde li na ye nanya botama nango toyikole oyo ya koyekola toyikole oyo ya koyekola lero ozo mona ke mutu moko azobondela ale yo pe okangi yango na opesa bino exemple moko période moko ka bwana nde ele na ke Angleterre na komi kokende église ya na komi kokende l'église moko mususu na moni tozosambela na église le tozosambela ezaki le mutu azosambela bamakambo baparole mutu azoloba yo mpo ozozwa yango esali yo mpe na ndako lero ya mpo komi kosambela yango bongo sikoyo moko mosusu ndeko moko boye azobondela abi o Seigneur oza le lion de la tribu de Juda na susu moki nga abi alobi Seigneur oza le lion de la tribu de Juda Yesu masi oza le lion de la tribu de Juda nga bi na sa motema nga bi eza grave nde tozongi ndako na yebisi mobali na nga na bi tala sere ntel lere azobondela azoloba Yesu masiya oza le lion de la tribu de Juda mpona ni abenge lion de la tribu de Juda nde mobali na nga afongola ye nga Bible atangisi ngai pourquoi le lion de la tribu de Juda bobo elekela ngai alenga pele na omosamba pe nga pe na tika nga pe na bien Yesu masi oza malamu mingi le lion de la tribu de Juda ka période onso na moni lo mbongo asali balbum ne o asikana nzembo moko ayembakana kosi azongaka te nsima liboso netumba ozali nzambe oyo bakoki kolonga yo te nga pele na oyoka nzembo wana ezokotanga nde na osamba nga bie wana komoba oza le lion de la tribu de Juda oza lion kosi oyo azongaka nsima te netumba nazwaki yango ozomona nazwaki yango nakomi mpe koadorela ngo nzambe kokumisela ngo nzambe
ozomona donc na beteli siko pasteur wana nga kutu sutu nga bana miyebaka na yebaki ba parole obondela te na zwa kaka le bato bazobondela na zwa lelo o pe Saint Esprit ko sala na nga le na zobondela pe ezobima na botamaki nango te ekota kaka le na zoyoka bato ozomona c'est ça nde alongo wana ake lisusu alobio biso bana nzambe tobondelaka Saint-Esprit mutu azo ko inspirer biso ba parole o tobondela nango oyo koloba mais siko wana ezaki ozo réciter kaka eloko moko ozo réciter alobi bongo na ke na epenga na bina nga nazala na Bible moko na Bible na suka nde bapesaka explication ya ba livre na Bible wana na sima bapesa explication bakomi wana doso na opesa bino biloko nyonso mpona yebi ke eza na bato mosusu oyo balingaka kokomplike makambo te biso tokobondela nango te tokobondela nango te nakokai na mpe kofanda na yebisi nanga bino te nakokai na mpe kofanda na yebisi nanga bino te ke nabondelaka mpe na bapuissance na ninge na yebisa nanga bino te ozomona mais soki lokwa tellement nga mona azoloba mais lokwa nga mona azoloba ke oyo namona esunga ngai oyo nayebi ke kosunga ta mutu moko en tout cas na kolakisa ye na koloba c'est ça ozomona eza bongo po Bible elobi na biso ke tozosenga me tozosenga mabe do tozosambela mabe po toyebi te eloko nini tokoki kosenga sikoyo na nzela bapsaume wana ekosunga yo oyeba eloko nini okoki kosenga bapsaume eza eloko oyo eza bapsaume oyo Davidi abondelaki nango batiango na Bible po azwa biyano na ba prière na ye dezaki ba prière na ye banzembo oyo azoyembela nzambe ba prière na ye oyo azosambela pa nzambe nde azwi yango biyano donc yango na biso pe bana nzambe tokoki kolanda exemple wana so oza na problème moko boye otali ke correspondre na problème moko oyo azalaki nango abondelaki modèle boye le yo ozwi yango epesi yo ide nini yo koobondela nango mpo nzambe ayoka yo ozomona tozoloba ngo mabondela bato ebele nzambe azoyoka yango te nzambe azoyoka yango te mpona nini mpo bato bazobondela bien te so ye David loko abondelaki bien pourquoi pas biso tolanda ye tolanda nde ye abondelaki yango nga na oyebisa bino oyo akondima ndimi oyo akondima nete esala eloko te donc c'est ça biloko nyonso eza te ke ondima oyo omoni ke koosunga yo ondimi oyo omoni ke esunga nango nga te otiki nao donc nga nazosala mosala na nga mpo nayebisa bana nzambe mpo naza batémoignage ya bavideo oyo bato ebele bazobenga bazotinda baaudio bazotémoigne ne na nzambe na travers bavideo oyo bato oyo bavie de priere elembaki ekomi ezongi bao bazalaki kaka fois nzambe azalaka na line akomi nzambe ape ye moko akomi komona kutu kitoko koleka c'est ça donc yango naye naloba mpona bapsaume na koexplike nde nini ngai nabondelaka nango donc biso bana nzambe Bible wana na nsima eloko na ningai nabosana Bible wana na nsima nango bakoma Bible mona azalaki nango na nsima nango bakoma mpenza nayebisi paster nanga bipaster ngai nazala na Bible moso ofongo na nsima nango bakomi baexplike balivre moko na moko baexplike balivre moko na moko auteur nango ndenge ezalelaki bamambo ebele wana bazoexplike balivre le bakomi na oyo ya psaume bakomi ke baexplike mpe livre ya psaume eza David boye na psaume mosusu ya Salomo na psaume mosusu donc mais balobi ke bapsaume oyo ekoservi mpe bino mpo bokosalela yango mpe prière okobondela mpe na nzela na bapsaume ngabi pourquoi sikoyo bakomaki yango mpe na Bible kuna bayebisi biso ke bokobondela mpe nango mpo bayebi ke bango batia yango wana mpo eservi biso na quelque chose pourquoi batia yango wana mpo eservi biso na quelque chose ozomona biso mo tolobaka ke moni bapsaume wana tomona yango te eza différent te nazoyebisa bino eza différent te na mutu oyo azosambela nde tobakela ozosambela il faut otiaka baverset biblique ozosambela ke Bible elobi boye obela makila na yesu Bible elobi ke makila na yo boye ozomona ozotia baverset biblique na prière na yo ezokoaccompagne yo ndenge moko kaka na bapsaume oyo bandeko na nga ndenge mona bapsaume oyo okoki kosalela bapsaume oyo mpo eaccompagne na prière na yo mutu oyo kosambela na bapsaume avantage nango ezali mpo ekorendre prière na yo ezala efficace
ekozala efficace mpona nini ozanga bamote ozanga bamote oyo ya koadore ya kosenga ya kobondela mpona yango na likambo oyo oza nango okozanga te mpona nzela na bapsaume okozwa kaka oyo likambo oyo ekokutanila na yo osetrouve ka na psaume moko yango ezokorrespondre na likambo oyo ozotraverse ozomona. Donc eza bien makasi na koyebisa bino soko ozobondela penda oza na temps na yo chaque jour chaque fois te nde na lobi chaque fois te mais nasala peta mosusu semaine mobimba na bondeli makasi na bapsaume nasala yango semaine mobimba na bondeli makasi na bapsaume esalaka pe bien po ozala obondela temps molai ozala temps molai na présence ya Nzambe donc temps molai na prière esalaka pe bien bapsaume ekoede yo olinga kobondela temps mosusu 1 heure du temps kaka lero ozokoaccompagne na bapsaume ekokende yo mpe na 2 heures du temps 3 heures du temps esalaka bien kobondela na bapsaume. Donc bapsaume eza ke okobondela kaka lere nyonso na bapsaume moko te. Nga nazalaki na nga bébé spirituel nayebaki te nayebaki ka bapsaume nde na bi 51 25 oyo natangi wana ba 6 ba 3 yango ka nayebaki na 91 oyo na ndo bondela nango mais après nde nga moko nayaki mpenza kotrier penda nazotanga pe bapsaume natangi neti oyo wana azalanga na priere te naotanga kaka mpona mona psaume nini nakoki kosambela nango esika nayaki komona ke nayaki kokabola ke so naa na problème boye mwanga moo deja nayebi ke problème oyo naa nango funa tangela yango psaume boye funa tangela yango psaume boye funa tangela yango boye ozomona sikoyo vraiment eza na bato mosusu bolandanga bouta na babima nga pe nazalaki na bima période mole na ye ande na biso na tambo na beglise après on dirait kuna na linga na loba me katanaki gloire à Dieu azongsenga après na temps moko na lobaki nga na bi nga ndi na omona na makambo ndi na monaka makambo ndi Nzamba revela nga makambo ezo correspondre te na bato ya réveil pona remarquer bato ya réveil baza tellement na ignorance makasi et puis ba yebi vraiment makambo mingi ya spiritualité bayebi makambo mingi ya spiritualité nga bi ondire na bima wana nga pe na lobango na sambe apenda na bima te na yebaki makambo ya bima te po nazaki na neva na yebaki na mamba bima te mais awa ezaki na ba 2000 combien le na ye 2000 de fois na ba 2000 je crois 18 na bosani mais kaka nde na ye awa kala mingi te bane 2018 bien na bosani nanga Nzambe alimbisanga faye na bolimbisanga pardon faye na bongisa date na yeba eteke na olobela boye nde sikoyo namonaki ke funa kende bima do nasepelaka Nzambe esaki kaka ifo nakende mpo na mutu na nga lokola na bandako loba kaka église abima kaka église abima mpo le na ke na bareve mpe na tamboli namoni ka bongo ngabi te na kende na bima po na réseau na kanga na susu ngabi na lubaka so na okene na fa na mboka o egiza bima yali na kokende bima ozomwa po ya yo nga na landi ye asambela ka na bima do vi na ye emasha kitoko vi na ye kitoko siko nazotala référence na ye ozomona talaki référence na ngabi seke bima nde église solo na raisonner papa so le tozaki bana mike boye ngabi kuna nde église solo ndako na so masange banda kota te ngale na ye pa mama so azomia masanga bi okuto eso kutu papa zaki ngo linga te o saint esprit alinga na te na masanga na ye bango notion na le tozaki na papa biso. Donc okombe masanga na ndako na biso ba saint esprit ngaso masanga te ekokota te le yo mopayo ye avant yamba yo akobondela bondeli penda la yambi yo donc tozaki vraiment protéger makasi voit même Nzamba ebisanga bi papa na protéger kabino spirituellement makasi a protéger kabino Nzamba a compter nango a sepela na art sala ndenge a protéger kabiso nga personnellement donc na ebité koma mais Nzamba lobaka na nga yango kande na koli bonde Nzamba osola nanga allez après sikoyo et à cause sikoyo loko nini le na yesiko awa na bande ko raisonner ne bima nde église bien le na kendeki na bima na sambele ki mondamu na bima ka awa kala mingi te na sambele na bima mais do begi Seigneur Nzambe do na longwa penda Nzamba longolisanga Nzambe mutalongolisanga siko ba bima o ba papa biso banda ko sambela o ya porte boli ya l'air wana en tout cas wana penda na ebité ezalaki vraiment ça va
ezalaki savanga nazalaki nanga mwa moke nayebi nanga te mais nayebi ke ezalaki bien o bapapa na biso bandaki kosambela ezalaki bien po toza na batémoignage ebele wana le papa biso azalaki nini sikoyo oyo ekoma lelo po bato mingi boya oloba ke mama Denis alobi bima eza mabe bima eza mabe baeglise nyonso fo ezala restauré nyonso fo ezala restauré nayebisaka bino nabombelaka bino te nzambe aloba baeglise nyonso fo ezala restauré nakenda bima moko boye nanu wana nasambela ata mwa quelque temps bima wana le na bandeki kokende kuna en tout cas nazalaki sava nazali monaki sava do bakabona na bango wana ezalaki bima mo ya prophète moko boye na bandaka kokende kuna en tout cas ezalaki namona eloko ya mabe te kuna me nga moka nalongwaka kuna wana nga mo nalongwaka na nga mo nasambela na mpe kuna mingi te nayebi te soki 3 mois ekokaki be 4 mois nalongwaka na nga kaka nga moko kaka nalongwaka na nga moko alapres naye kokende bima mosusu nakokende nzambe wansiko nde nzambe moto alongolisa ngango nzambe moto alongolisa ngango baraison oyo alongolisa ngango nga mo nayebi alongolisa nga na bima wana alongolisi nga yango moni nalobi boye mpo bato baloba te ko mama Denis na bi eglize bima eza mabe nalobi bongo te bapanzana bakoma biteni na biteni mutu mosusu azwi aki asali bima na ye mutu mosusu azwi aki asali bima na ye donc misusu ya bien ezali ya mabe mpe ebele ezali donc nayebisa bino sanctification na bima eza te wana mpe natemai na monoko te sanctification na bima eza te donc nzambe amemaki nga kuna mpo nalongwa na pense oyo nazalaka nango ke eglize abien nde bima nalongwa na pense na sanctification eza te bokende feti na bato ya eglize yo moko tozose retrouve te mbana nga bi ade o eglize nini oke kokota ye kuta atiaka likolo te ya boya abi jamais ozomona gabi te kuna nde omoninga makambo namonaka ezokonkorde te na bato ya réveil funaki na eglize ya molimo kuna nde mbana nga loba jamais atia likolo te ozomona donc gloire à Dieu ndenge atiaka na ye mpe lokolo te nde apres nzambe ayaki kolongolisa nga donc eloko na remaka na bima na bandana koyoka ngo ndeko na nga molenga na bandako komisaka bima nde ma bien mais awawa bima ezalaka te bareveil kaka boyeboye nde ndeko na nga bi ya de na bima wana babangaka ata nzambe te boye sanctification eza te wana mpenza toboyi te bato nyonso baza bango na masumu bato nyonso baza bango mabe mais na bima non sanctification eza te bon peut-être babima mosusu nde nalobi ke ekoma boye donc ça dépend mais baza na via sanctification te eza message nazopesa bino mpe bato oyo bosambelaka na bima soki olandi message oyo donc botambola na via sanctification nzambe ayebi eglize te mais eglize oyo ozokende wana tambola na via sanctification na bima do bango masanga eza do surtout 20 do nayebi te soki Saint-Esprit donc non na mamu likambo aloba te mais napesi bino kaka conseil soki nalobi boye nalingaka bino makasi soki nalobi boye mpo temps ekomi mabe tokomi na temps ya mabe ekomi na temps oyo mutu na mutu tambola na obanga nzambe na bato abima kobanga nzambe eza te sanctification eza te miziki ya mokili mpo na bango nayebi te soki ezalaka nayebi mpe te na mateya mpe no natikala ye mpe koyoka te bato nyonso nakenda kuna bateya bato ke bamiziki ya mokili eza mabe nayoka yango te kuna bango kuna eza normal ata bakambi bazana na feti bamisusu bato batelemi na bango bazobina badirigant babenga nani oyo asala boye dirigant ya soki ya chorale soki nini akobina ne miziki ya mokili boza wana kaka bande kotanga binzambe nango bato nini naosanga na bango seigneur oyo bato nini malgré na réveil bien mpo bahypocrite na réveil baza bahypocrite c'est mieux mpo baoteya sanctification na réveil baoteya sanctification ozomona sanctification
ete ya makanango malgré to bake bate ya ka bo sanctification biso to yoki ba mate ya sanctification na réveil pe to yoki en format que il faut ne to comprendre makambo belé en tout cas na réveil lo na sepia na sanctification ezali en tout cas na pa mutu so azo sambia na réveil penza au sambia na bosola tambla azan sanctification par rapport na bima ozomona do ilo na ngada lo bangwana bolimbisi vraiment eza hors sujet mais eza bien pour été ya batu o ya bima to komi na ta ya mabe botika ba masango bomelaka botika ba misiko ezo pesa nzambe lokumu te bandeko na ngai na lobaki na lobela si banzembo pourquoi na lobaki écoute aka boy bo comprendre ngai parenthèse au mona fongoli parenthèse bo na kangi kutu bo ete na yebo bo comprendre ezo bima ka bongo nzambe ka yemoka ayebi mais ekosunga ka mutu bo comprendre ka nga nazoyebisa bino héritage o nga nazwa na bima o wana penda na olobongo héritage eza banzembo nalobaki na osala video moko na koexplike banzembo po nzambe le mingi asola nanga ayembisa nga banzembo mingi banzembo o eza ka populaire ndeti lelo ayembisi nga lelo ayembisi nga nalobi nazo prepare video moko siko na kosala yango po mbala mingi so nzambe azosola nanga ayembisa nga banzembo aotela nga banzembo soka ayebisi nga makambo asoli nanga alateli nga nzembo mwa ye moka bandi yango sikoyo mabe na nga sikoyo ezalaka soki esali bongo omona ta mosusu na conversation moko ayembiso ata 4 nzembo banzembo oyo bachanson populaire o banzembo kaka oyo toyembaka akoyembisa yango ozomona sikoyo nga ser moko abengaki nga lelo tolobi atilenga audio abi mama Deline yebisa biso ba exemple banzembo ni tokoki koyembaka ozomona bato bayebika mingi banzembo ya le moloto yebisa biso banzembo mosusu mpo banzembo ebele batongo baza soki tosolai na ye donc yango na ye nalobake nga nde nayebisaki bino na ebondela so na bonde na tie nzembo na bonde na tie nzembo mingi ezalaka banzembo abima banzembo abima héritage ya monene o ngai penza nazwa na bima eza banzembo do eza banzembo nayebisi bino doki nga naluka nzembo te ngai soki nazobondela nzembo yaka omona lere ezoya apa o nzambe atitela nga nzambe wana azotielanga ndeti lelo atielinga nzembo mibale nzembo mona bosani do sikoyo nde na banda koenregistre banzembo so ayembisi nga nzembo moko na osengeli na enregistre yango mpo moko ayembisi o 4 nzembo me olamuka na ntongo olamuki noka na nzembo moko nzambe ayembisi nga nzembo oyemba ngo apres omona obungisi na wango ka bongo banzembo mosusu mpe ayembisa nga eyebama nao na mokili te na banda koenregistre yango me après ni nango telefone ebungaka ekenda nango telefone ebungaka ekenda na telefone donc mona nzembo oyo eyembama na mokili te ayembisi yango ozoyemba yango mpe ozoyemba yango mpe lero olamuka mpe bomona liboso na nda otikaka bon ntimba na nga bite il faut koenregistre yango mpo so olobi okoma koyeba melodi te mpo ye apesi yo na melodi nango donc boyembi yango na ye donc na sala na koma donc ayembisa nga mpe banzembo oyo nao nayoka te banzembo mpe ayembisa nga oyo ka toyembaka yemba ndeti lelo ayembisi nga banzembo moko ezali atielaki nga na etumba ya satana kolopesa biso makasi ozomona do ya kobanda na ye ka yo abia Deline yemba na etumba ya satana kolopesa biso makasi mwanga nazongisi biso tokotelema na ngwi telema Yesu Kristo ajali koya akoya lelo nzambe ayembisi nga nayembi yango elongo na ye donc ayembisa nga banzembo ozomona ayembisa nga ma banzembo do banzembo ayembisa nga doki eza bien do banzembo oyo tomona mingi ya bachanson populaire wana oyo toyebi te banani bakompoza yango ndeti nzembo nayebi bino nayebi te so moto ayebi moto akompoza yango atiela biso wana nzambe ayembisi nga lelo ayembisi nga de nzembo wana ka nde mutu nakangi me nazwi décision ka kobanda lelo nde na aboy nazwi décision na kobanda koenregistre banzembo donc déjà so na enregistre yango esali ata 10 nzembo nayebisi bino ta nzembo ayembisi nga mokwana tozalaki na retraite na bosani mokwana tozalaki na retraite ayembisi nga nzembo mo ya ri papa ya kala
nzembo munzambe so azoyembi so nzembo naza makambo na koti makambo eza bien tozosola kaka tozosola eza kaka lokwa liso tozosola oyo ebima kaka esunga kaka c'est ça so omoni ezwi otamula video eleki mulai otali ndambo bombi otali su ndambo nsima c'est bongwa mkwana tozali na retraite ayembisenga mpe banzembo nzembo moko ayembisaki ngai ezalaki bonga sikoyo elekeli nga po nga sikoyo ari papa namonaka ye kaka mwa duti papa nzambe nde atangelanga bato ebele bayemba gege oyo nayebaka te ezalaki nani te donc telema ebele nabangaka kaka naoma banga banzembo na bango sikoyo ari papa nde namonaki mpe na batomsi wana ndoki namonaka kaka kobanga kaka mpona kotia banzembo na ye mais nzambe je crois bato wana banzembo na soki babeba nabi te ari papa nzambe arevelengaki te nabi soki babeba ndeti ari papa soki abeba banzembo na kala seke sava po nzambe ayembisi nga nzembo moko ya ari papa oyo moni nzambe so azoyembiso nzembo ata oyebi na o nzembo yango te le ye moko apesi oyemba ayembisanga nzembo moko boye susu periode moko zana sisa donc ata nzambe soki ayembeli soki atieli o nzembo ata soki oyebi yango to koyemba yango mobandi koyemba yango ozomona tana banzembo mosusu omona ya sika abandi koyembisa yango yo oyebi yango te me bozoyemba yango na ye donc ezalaka mingi ndenge wana lelo ayembisinga nde nayebisi bino ayembisinga na etumba ya satana kolopesa biso makasi biso tokotelema nango toujours semeyelinga siko nde na osa video oyebiki na bitumba makasi donc naye naza bitumba makasi seke nzambe yango ayembisinga nzembo yango ayembisi na etumba ya satana oyo nzambe epesanga makasi ka ndenge oyembiselinga na nzembo mposo makasi eza te nga mwana yo esili nango ngai vraiment nzambe apesaka makasi bandeko bobondela mpo na nga na pase nazopase na bitumba moko awa donc vraiment nakoyebisa bino yango enseigné ngai ebele nauta esu na tribunal mosusu nakobetela bino yango ndenge elekeli epuis eloko nini ememaki nga su na tribunal wana doki naza na bitumba doki bobondelaka mpo na nga dosiki yango nzambe ayembisi lelo kaka le nzambe aosola nanga ayembisi ngai na etumba ya satana kolopesa biso makasi biso tokotelema na ngwi toyembi yango wana ozomona bandi koyemba yango wana esesa donc nazwaki décision na banda koyebisa bato banzembo oyo nzambe azoyembisanga nzembo ari papa tana oya obosana bonge botuna question chance Saint-Esprit merci donc nzembo ari papa yembisinga nzembo mo oyo nayeba yango mpe bien te me nayebi ke na ndo olinga ngo makasi na ndo tongo na télévision nayeba kome na bosani nde nzembo nini ayembisinga ngo leto yale na retraite ayembisinga na getemane yo meli pema pasi mawa pe minyo so ndeni ondimi kokoma lisumu eloko oyo osala nanu te yo moto meseni na koseka ebanda boni yokoma lisumu papa na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki nzambe ayembisaki ngai na retraite bandeko nanga na kamwe le na kamwe mbamo le na yembi nzembo le na sisi na pozaki kutu question moko mpona nzembo wana na pozaki question moko boye mais voilà lokwa mpe nazwa réponse na te moyena lobeza te ozomona arépondre nga te question onga na tunaki elere ayembisinga nzembo ngabi nzembo ari papa donc c'est ça donc ayembisinga nzembo wana donc bandeko donc eza na lese soko otia nzembo wana na getema nome epuis ezalaka maloba kitoko baoboyebi yango te boyoka yango boyoka maloba kitoko nzambe ayembisinga yango semaine oyo na 3 semaines passé tozali na retraite ayembisinga yango donc lelo ayembisinga nde oyo nayebisi bino wana donc c'est ça tokende noki mpo nga maloba eyaka kaka boyebi nga nga so nafandi libosa kamera maloba eyaka kaka donc nga mosiko ofuna maîtriser mpo nazotala air okoki mpe na bavideo mpe badeze editant te na kotelecharge yango te kotelecharge ekozwa temps donc yango ndenge nalobake donc soki mutu ozo kobondela ozo koakompagne yango na bapsaume ekosala ke mabondeli na yo ezala efficace nde bible elobi na biso ke ndenge bible elobi na biso na Jacques
4 3 elobi na biso ke tozosenga mais tozozwa te mpo tozosenga mabe ozomona mpo tozosenga mabe toyebi kosenga te sikoyo na nzela na bapsaume nasi nalobaki yango na nzela na bapsaume okoyeba sikoyo par rapport ya situation oyo ozotraverse okoyeba sikoyo lero ozosenga lokola David asengaka ngo na même situation wana nzambe apesaka ye eyano yo mpe ekesalake ozokoakompagne yango na bapriere na yo ekozala bien makasi na nzela na kosamba na bapsaume nde nalobaki ozanga maloba te mpona kobondela nango nde nalobaki ekosala yo peke ozwa temps ebele na priere na nzela na kobondela na bapsaume sikoyo nde nalobi mpe lisusu ke eza bapsaume oyo kotanga eza par rapport ya situation oyo ozotraverse exercice nini okoki kosala mpo nga nasala mpe yango natali sikoyo ke mikolo naza na bitumba makasi nazomona bato bazobundisa nga boye ale naosala ndeni nde nafandi na nga nazomedite na nga parole na nga ale moko nake na nga na bapsaume na ndotangatanga mwa keke psaume nazwi ne fiske 2 ou 3 psaume oyo namoni ke ezokorrespondre na likambo oyo nga nazotraverse nango na ntango wana ozwi yango onote yango oyebi kele na kobondela na kokompagne yango na psaume oyo mpo ezokorrespondre na makambo oyo nga naza nango bato na bima oyo basambela na psaume bazalaka osambela ta mosusu omona ta mosusu 50 psaume ta mosusu 50 psaume ta mosusu boye bon eza nango mpe mabe te me nga vraiment rare mpo nasala bongo nabonde na bapsaume ebele bongo eza vraiment rare nalobi te ke eza mabe me nga nasalelaka bongo te nazolakisa bino ndenge oyo nga nasalelaka nga nasalaka boye ya liboso nano obondeli na yo moko obondeli mwana sikoyo eza eza kaka nasalela yango ndenge moko te nakoyebisa bino mwa ndambu lolei nasalelaka ekopesa bino ide donc obondeli na yo moko obondeli na yo moko après lero omoni ke obondeli mpenza okomi lero obondeli na yo okomi na suka mpenza osisi na o priere na yo wana sala bongo mingi obondeli no upenda ndenge ka tobondelaka na biso obondeli lero okomi na yo na suka osisi na o priere na yo na suka nango bi Seigneur nazokoaccompagne so priere na nga na bapsaume oyo ale ozwi sikoyo bapsaume moko ata 3 ou 4 bien 5 obondeli nango oyo mpenza yo omoni ezokorrespondre na likambo oyo oza nango soki mpe te ozwi nazwaka ye mo bapsaume oyo ya koadore nzambe ya kokumisa nzambe mpe oaccompagne na yango eza bien ozomona oaccompagne yango me lero obondeli obi Seigneur nazokobondela so na nzela na bapsaume oyo eza mabondeli na nga nazobondela epai na yo vraiment obandi kobondela nango par rapport ya likambo oyo oza nango obondeli nango donc première nini nasalaka bo okozwa ata mwa 5 psaume moko obondeli nango ata 3 ata 2 kaka obondeli nango nasalaka bongo deuxièmement nakosala ke nabandi priere na nga nabandi priere na nga napamboli nzambe nakumisi nzambe nasengi merci ndenge abateli nasengi merci après nasengi bolimbisi nzambe alimbisa nga après nazwi nafongoli psaume natangi psaume 51 natangi yango des fois soki nasololaki mingi soki natambolaki nazali na distraction natanga psaume 51 3 fois na répéter yango 3 fois eza bien otangi na yango alokangi na o bible okontinue priere na yo ozomona donc nakozala ta mosusu ke nazoexplike bino nde nasala eza basekele na ngai ya kati me nazoyebisa na ngai bino tokomi na temps de la fin tokomi na temps te mutu soki ozobombabombaka eloko mabe makasi dolakisa bato so tokutani biso nyonso na royaume de Dieu ezali esengo nde tozokutana kuna donc c'est ça donc nakobondela bongo mpe omona teke nabonde me natangi na ngai psaume moko ozomona le nakomi na ntango avant eza non le napamboli na nzambe napesi na nzambe merci alaprès le naosenga nzambe alimbisa nga makila na yesu masi epetola nga na fongo psaume 51 natangi psaume 51 wana ndeko nango ozolanda nga tanga psaume 51 omona mpe eza bien
ozomona donc eza kitoko makasi donc ozosenga bolimbisi pa nzambe ozomona epuis le na osisa nalobi ke nzambe psaume 51 oyo natangi konte yango mpa na ngai esalama kati na vi na nga ekokisama na vi na nga ndenge natangi na psaume 51 oyo nyonso ekokisama wana ozomona ale après le nakangi na nga bible na nga ale na continue na nga priere na nga na continue na nga na bei saint esprit ta na sambe na nga oyo nakosambela nango esili nango ozomona nakoyusu kosalela psaume boye nazobondela le nabondeli nazokoadore nzambe napamboli nzambe napesi ye merci nake na psaume 51 natangi psaume 51 wana ata une fois bien 3 fois après nalobi nzambe ekokisama kati na bomoi na nga limbisa nga mpe tolanga na makila na ona talo après nake na psaume mosusu oyo eza ya ndeti adoration ezokumisa nzambe nake na psaume wana natangi yango papa ale nabandi koadore nzambe parti ya maloba oyo natangi na psaume wana ezokoadore nzambe bapsaume akoadore nzambe eza na maloba kitoko ozomona do ozotanga yango ozokoadore ozotanga ozokokumisa nzambe c'est ça nde nakobondela na obondela soki naza na motu moko azobela ifo nabondela mpo na ye le nabandi kobondela mpo na motu ya nzambe sunga ntele azobela boye pa nafongoli su bible nake na psaume 3 na psaume 3 wana nalakisa bino ndenge nini nakobondela mpo na motu oyo azobela na psaume 3 tokei na psaume 3 tofongola psaume 3 nafongoli psaume 3 na lingala en tout cas nga nakoma liboso na ndo bondela na bible ya français tellement na bondela na okumi na bible ya français ekota nga na mutu na français na lingala nde ezokota mwa muke malembe nanu ekoti bien te na mutu na nga mais na mémoriser mingi na français surtout on ande kotanga mingi na français yango nde ekotanga vraiment na mutu mais banda na si ane moko boile na ekozwa bible lingala nde na koma siko kobondela nango na lingala esalaka bien vraiment makasi mais eza nango différent pete ata so ozobondela nango na français eza nango différent te eza nango différent te so obondela nango na français na nde nazobondela nango boye yaka ndenge moko donc nga naobondela na lingala nazo expliquer bino totia ndeti ya exemple moto yango oyo azobela kombo na ye mami dole nazobondela nde na expliquer bino nasi na bocomprendre donc le na fongoli bapsaume nabondeli mpo na nzambe esunga mami azobela azobela aza na bitumba siko na bina bondela mpo na mami bamona raisonne natangele natotanga bapsaume na kombo na ye na otanga yango boye bozela na expliquer bino nde na otangela na otanga yango boye psaume ebandi na psaume 3 natanga psaume 3 ebandi na 1 na otanga yango te po 1 baexplike kaka ke nzembo ya davidi ayebisaki wana kuna tanga yango te don na bandamba moko esika priere ebandi nasi bocomprendre nga ndeti misusu ebandaka na 3 ndeti psaume 51 ebandaka na 3 ondire bapsaume tu ebandaka na 2 misusu ebandaka na misusu mpe kaka na première wana kaka ebandi mbala moko donc na bandi mamo na d donc awa bakomi boye natanga no nde bakomi awa bongo na koyebisa bino ndenge nga na kokotisa yango na kombo ya mami oyo azobela yawe tala banguna na ngai bazali ebele bato ebele bazali kobundisa nga sikoyo na otia yango boye yawe tala banguna ya mami bazali ebele bato ebele bazobundisa mami bato ebele bazali koloba mpo na mami ete yo nzambe okobikisa ete me bakomi bato ebele bazali kobundisa ngai ozomona donc ozotiaka komba mami na place wana na place abatenga ok na place batenga yo tia mami ozomona yawe tala banguna ya mami bazali ebele bato ebele bazali kobundisa mami bato ebele bazali koloba mpo na mami te yo oh Seigneur bolimbisi charge esilaki na telefone après yo sikoyo oke nango bongo donc nasi bocomprendre na place ka ya ngai otie mami kasi yo yawe ozali barage ya mami ya komibatela na bafreche
ozali lokumu ya mami olongisaka mami siko ozomona wana oremplace kaka mami na place ya ngai siko lokola mami azobela na place o siko yo koloba ndenge nini na lokola mami azobela siko ozali lokumu ya mami ozali boyeboye siko yo ozosenga nzambe mpona mami abikisa ye siko na osala ndenge nini yawe tala banguna ya mami bazali ebele bato ebele bazali kobundisa mami de place na komi kasi yo yawe ozali barrage bakomi barrage na nga ya komi batela na bafresh yo siko ota yo yawe ezala barrage ya mami ya komi batela na bafresh donc omemi yango na présent ozomona awa doso na bina loba ndenge ezali na koloba ke kasi yo yawe ozali barrage ya mami ya komi batela na bafresh so nga lokwa na obondela mpona mami na bakasi yo yawe zala barrage ya mami ya komi batela na bafresh abakomi ozali lokumu ya mami abakomi ozali lokumu na ngai olongisaka ngai yo siko koloba ke zala lokumu ya mami longisa mami ok abalobi soki na beleli yawe ayaka kosalisa ngai yo siko oloba ke nzambe mami azobelela yo yaka kosalisa mami salisa mami nasi bocomprendre tokena ntina suka te do bongo do eza place oyo batie ngai yo otie mami ozomona otie mami nake na makambo mosusu okosala mpe boye siko oyo okobondela nakena ona nde na oloba omona so na obondela mpona muta maladi na tie kombo na ye ndeti na psaume oyo après le na osisa na kiti susu bible na nga na kangi na nzambe merci mpo toyoki libondeli na nga na nzela na psaume 3 oyo na bondeli mpona mami seigneur nayebi ete yo kosala okobikisa ye okangola ye na maladi oyo aza nango na bitumba oyo aza nango nzambe emona mami ndenge ekomami na psaume 3 oyo ndenge natangi ekokisama na bomo ya mami ekopesa yo temps ya molai ya kobonde epi makanisi na yo ekozalazala te soki ndenge nini okozala vraiment na kati ya makambo oyo ozosala bapriere yango wana ozomona alele na osisa bongo nake nazobondela mpona mboka Congo le na obondela mpona mboka Congo nazwi bapsaume ezali ya mboka okobondela mpona mboka Congo nakopia ndete exemple psaume 77 mpe 77 ondie eza mpe mpona mboka Congo naza na bapsaume oyo eza mpona pays le na kokende na osambela mpona Congo nazwi psaume oyo ezokorrespondre na makambo ya Congo nzambe eyokela biso mawa toleli mingi na mboka boyeboye ezali wana ozomona oakompagne yango oke na nini mosusu doki ozosala priere na priere na psaume nango ozomona le yo osengi sujet na sujet obimiseli yango psaume eza kaka ndenge moko mpe lisusu na mutu oyo azotia sujet atie nzembo sujet atie adoration okosala yango mpe moko otia adoration nzembo moko otie mpe psaume nga so na bondela ata 3 heures du temps nosanti ke na bondeli boso nazosala bongo nazobondela nazotia banzembo adoration nazobondela nazotia bapsaume bandeko nanga 3 jours non yela bino révélation 3 jours elandani nabonde sérieusement nase mpenza ba 3 heures nazobondela na bafaçon nazoyebisa bino oyo boexpérimente yango bolongisanga bopianga raison moni nde nalia tala banda nasala ye video wana ti lelo mokoni banda nalaka bino naosala video oyo mokoni lelo naza na bitumba monguna sata alingi te nayebisa bino makambo alingi te nayebisa bino makambo ozomona alingi te surtout si ja bapriere oyo alingi na yango te alingi te naza mambo ebele nga te naoloba siko te naoloba ngo siko te nakutani na makambo oyo le na oyebisa bino ekoapprendre bino quelque chose bozwa mayele na makambo mokili eza ya kobeba donc yango nalobi bongo kosala mpe bongo bon toke na façon mosusu okobondela mpe na psaume kaka moko doki obandi na okobondela obondeli na yo oke na bapsaume kaka moko okoke nango ndeni oke na kozwa exemple ya psaume nini nango awa nakozwa ndeti exemple ya psaume 91 oyo toyebi nazwa mingi bapsaume oyo toyebi nazwa psaume 91 ndenge mpe okoyusu kosala okobondela mpe kaka na nzela na psaume moko kaka wana obondeli mpe makasi
wapi yango 91 balobi boye. Donc siko ozo ko personnaliser mais somme 91 ouais. Donc ezaka yango te na opesaka exemple ba somme nyonso oyo moni ko bondela nango. Donc ozo personnaliser donc déjà de quoi ke ko personnaliser ngelo bake ozo ko komisa ngo ya yo. Ozo komisa ngo ya yo na te comment na ko expliquer ko personnaliser. Donc ozo komisa ngo ndeti na keka na pratique bo comprendre na loba. Olobin boy. Balobi boy yo muto mipesaka na nzambe obombamaka epai ya nzambe ya nguya yo sikoyo olongoli na yo wana okena ona nga ozomona donc opersonnalize olongoli na yo eza na deuxième personne yo okena osiko na yo moko. Olobi boy nga mutu na mipesaka na nzambe nabombamaka epai ya nzambe ya nguya nazoyebisa nzambe ete yo ozali esika na ngai ya makasi oyo ebombaka nga ozali nzambe na ngai natiaka motema epai na yo place okuta eza deja boye ochange eloko te ozobondela mpona yo moko. Après nderoke awa na 3 balobi ke yawe akolongola yo na mitambo oyo batieli yo yo siko foloba ke yawe longola ngai na mitambo oyo batieli ngai ozomwa opersonnalize yango. Donc yawe longola nga na mitambo oyo batieli nga mpe na maladi oyo ebomaka balobi akozipa yo na mapapu mpe okozwa esika kobombama na se ya mapapu na ye yo siko folobake nzambe zipa nga na mapapu na yo pardon nzambe longola nga na maladi oyo ebomaka wana si nalobaki ayo lobi ke zipa ngai na mapapu na yo po pe nazwa esika kobombama na se ya mapapu na yo. Ozomona ozotiango yo muto ozobondela bosembo na yo ababi bosembo na ye ebatelaka pe ebombaka na bafresh nyonso bosembo na ye ekeloko na troisième personne yo siko keye nango na deuxième personne po yo ozosadresse na nzambe ozokomprendre esika yango boloba bosembo na yo ebatelaka pe ebombaka na bafresh nyonso obi bosembo na yo koloba te bosembo na ye po yo ozobondela pa nzambe bosembo na yo ebobatelaka na bafresh nyonso. Balobi na butu okobanga likambo moko te ata maladi ya mabe oyo etambola na molili yo sikoyo koloba boye na butu nabanga likama moko te nabanga na butu ata maladi ya mabe oyo etambolaka na molili ata maladi ya mabe oyo etambolaka na molili na moi monguna moko te abundisa ngai ata na midi moi ebeta ngai te ozotiaka ngai ozomona okobondela bongo do opersonnalize puissance oyo ozobondela donc n'importe quelle puissance oyo obondela nango so bazolobela troisième personne pardon so balobela deuxième personne yo yaka na ona première personne yo moko à moins so ozobondela mpona mutu so nazobondela mpona mutu na puissance oyo nazobondela nakoloba ke yawe ole naloba ngai nakoloba exemple mami abombamaka epai na yo bomba mami na se ya mapapu na yo batela mami likama moko te komela mami ozomona do wana oke nango ozobondela mpona mutu wana ozokomprendre soki ozobondela pe surtout biso boye fo bondelaka biso moso ozobondela mpona libota na yo famille mobimba folobaka biso ozomona batela biso folobaka biso oyebi ke biso wana ozoloba famille mobimba bato oyo otiaka na prière ozoloba biso ozotia bango na prière donc eza ndenge wana sikoyo na okende so na point mosusu eza so makasi mingi point wana vraiment nasalelaka yango eza vraiment kitoko makasi eza kitoko entre video oyo ateke na 1h30 na kolongola te na kotia nyonso nde na oloba ok donc siko oyo na koexplike bino eza nasalaka yango mpe eza kitoko makasi makambo nyonso na oyebisa bino eza mingi so na osambela nga moko so tosambela na bato totangana na biso mpe yango basoma yango mais eza façon oyo mpenza nasalelaka yango nga mo te na nga mo nasala yango na façon oyo nazoyebisa bino oyo sikoyo façon nasala nde nazobondela nabondeli surtout so naza na fatigue
ozano na fatigue ozomona so oza fatigue moko bondela eza kilo ozomona kobondela yango eza kilo na ye na nga na psaume le na ye na psaume sikoyo ebimi lokola ezopesa nga basujet de prière ozomona eza très important surtout partie oyo eza kitoko makasi bapsaume ezopesa nga basujet de prière yoka na ye boye balobi yo moto omipesaka na nzambe obombamaka epai ya nzambe ya nguya na suki wana na bandimba moko nzambe na ngai me oyebi motema nango oyebi ke ngai na mipesaka pa na yo nabombamaka epai na yo Seigneur kotika ngai te bombange epai na yo batela ngai Seigneur nga mutu nazobombama epai na yo yango nazobondela epai na yo po ete nayebi te yo nde oza nzambe na ngai kotika ngai te papa zala na ngai ozomona epesi nga nini na bonde na développer na prière mpoka nakoke na omolai te mpo na nino toke na de lero balobi ke loba na ye boye yo ozali esika na ngai ya makasi oyo ebombaka nga wana siko kotanga ngo ndenge ezaleli kaka mpo yo obondela yo ozozwaka sujet na yo ozwaka sujet yo ozali esika na ngai ya makasi oyo ebombaka ngai ozali nzambe na ngai natiaka motema epai na yo ozobondobi nzambe yo nde bombanga yo batelanga nabatelama epai na yo Seigneur natiaka motema epai na yo naza na nzambe mosusu te naza kaka na yo nzambe afumuki mbangu naza kaka na yo nzambe mpumutu lendo naza kaka na yo bombanga epai na yo kotika ngai te kotika te banguna na nga balonganga ozomona donc ekokende na nga mpe molai kaka sujet oyo nga nazwi awa nazoyebisa bino ya solo bandeko na nga bomeka yango bosepela ozomona alele na kobondela donc yango nomoni saint esprit sikoyo yo otangi na yo kaka saint esprit ake na yo mona okobimisa makambo ebele aloke sikoyo na tokomi na combien na 3 na si yawe ababi yawe akolongola yo na mitambu oyo batielaka yo pe na maladi oyo ebomaka nga mikolo bazotiela nga mitambu kaka mitambu lokwa bazoluka nga bakokinga te baotiela nga mitambu na koexplike bino bamitambo bondima kutu te donc sikoyo oyebisa nga sikoyo nga na bondelaka na babiloko ya boye sikoyo yo ozwanga na mitambu na ozwanga te yoka yawe akolongola yo na mitambu oyo bateli yo pe na maladi oyo ebomaka lero otangi bongo mbamoko kangi misu na yo oh Seigneur longola nga na mitambu banguna na nga bateli nga mitambu partout mitambu bateli nga mitambu Seigneur sunga nga nakangama na mitambu na bango te sunga nga nakangama te Seigneur sunga nga Saint Esprit tambola na nga Saint Esprit dirige bapa na nga Saint Esprit sunga nga na beli lisungi na yo nakangama te na bapiège ya monguna satana yebisaki binongo na video moko ke bondelaka nzambe po bokangama te na mitambo ya monguna satana koyi kozala kaka asengi eloko yolaka ye po le yolaki ye po kangama na mitambu na ye nakoyebisa bino mitambu mosusu bazokanga bato toro mpo na wuti susu na tribunal moko baplace moko ezaka lokwa batribunal bongo nakoyebisa bino donc obondeli boye raison kama na bondelaka boye information Seigneur donc bandi koloba nzambe nakangama te na mitambo ya banguna satana bakanga ngai te bazwanga tata batielinga mitambu bazwanga te bible elobi ata batielinga mitambu na nzela bakolonganga te ozoloba oyebimiselo mpe na baverset biblique mosusu ebima po oyo mpe ezaka baverset biblique ebima mpe misusu mpo obimisi yango kaka wana eke oyela ono mtu olobi tokontinue nango mpo yango nde nalingi bino boyeba makasi yango nde nalingi boyeba pe na maladi oyo ebomaka na mitambo muna satana nakangama te pe na maladi oyo ebomaka nzambe otangi nyama oyo toza ne sikoyo na awa nzambe maladi oyo ezwanga te ndenge ezoboma bato boye nga ebomanga te ezwanga te eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya mpo moni yango awa otangi yango lobi ezwa ngai te ezwa bana na nga te ezwa mobali na nga te mwasi na nga te bandeko na nga ezwa te ozotanga yango c'est ça ozobondela bongo toke na 4 balobi akozipa yo na mapapu pe okozwa esika akobomba na mapapu na ye nzambe bombanga na sa mapapu na Seigneur bomba mwasi na nga na sa mapapu na Seigneur bomba mobali na nga na sa mapapu na bomba bana na nga bomba bandeko na nga na sa mapapu na Seigneur bomba biso na sa mapapu na to bomba na sa epesi o sujet c'est ça yango nazoloba na bino oyo bosembo na ye
ebatelaka mpe ebombaka na bafreshi nyonso. Nzambe ebombanga na bafreshi nyonso monguna satana. Tala bazofanda makita kuna, bazotindelanga bafreshi Seigneur. Bafreshi na bango ezwanga te, bamauvais sort na bango ezwanga te. O nyonso bazoloba mabe mpo na nga, o nyonso bazokana kosala mabe mpo na nga, ezwanga te na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia ezwanga te. Na telemeli bafreshi nyonso monguna satana. Nazotinda yango bisika bikauki bizangi batu. Bafreshi nyonso bakotindelanga ekende bisika bikauki. Ba o bozongisaka po ba mtu balinga monka bozongisa bozongisa no menga azongisa sute. Na koyebisa bino sima pourquoi nazongisa te. Mwanda muka na ba pourquoi nazongisa te. Donc ekende bisika bikauki. Bafreshi na bango bazotindelanga ekende bisika bikauki bizangi batu. Kaka po tanga kia otomboki na prière bandeko nanga. Esunga bino ozaku na besoin kutu makasi te ya ba prière en ligne, prière en ligne. Bongo mona siko so bandoto no ezaki okanga masoki efungwama te. Po eza na bapsome, eza na bapsome poka omoni nazwi temps mingi te ya kokabula no bapsome peut-être pita na osala. Nazaki nango na papier moko boye, nazaki nango na kabula somo pona boye, somo pona boye, o pona boye, o pona boye. Et puis otangi ka obondeli ka ono bondelo makaso kotika depso mapamba. Tala boye so nde na olo baboye kuna okata po malobezo ya eko ya yo, eko ya. Boule oke na o adoration. C'est non vérité, c'est non vérité. Ah, ok. Bosembo na ye, e bate la kape, e bomba wana sitolobaki, ok, awa. Nabutu okobanga likambo mokote. Ata maladi ya mabe oyo etambolaka na molili. Otangi boyo yo moti. Nzambe maladi oyo ezotambula. Na ebete na kobanga ngote po to yozali koona nyonso. Yozali koona na totangi kombo na yozali koona ngo. Na ebete na kobanga te po to yozo batela ngai. Yozo batela nga Bible lobi na nga ba o nyonso bataka muteme epai na yo. Obatela ka bango bomba ka bango esika yo moko bomba mi. Omonike meninga siko na nini mususu. Eke na nga eza verset biblique moko eza je crois peka na psaume. Ozomona ememi ope wana ezobimisa ba verset belé. Ozobondia na ba verset biblique. Ozomona na kobanga te ata maladi o ekozwanga te na kombo na Yesu Masia. Ekozwanga te ata 10 000 bakwei, je crois que landi bongo ata 10 000 babeli koto yo na gauche, ata 10 000 babeli koto ngana kobela yango te. Ozo déclarer maloba kaka nde yo tanga ki awa. Ok, tokei. Na moi monguna moko te abundisa yo. Ok, Nzambe tala bato bazobundisa nga. Butu pe moi bazobundisa nga Seigneur. Nzambe telemela ba onyoso bazobundisa nga. Telemela ba onyoso bazobundisa nga Seigneur. Telemela bango. Telemela bango. Ozoloba bongo. Ozomona ozobondela. Ndeti ngai moko mingi na bondela na nga na kati na nga. Le na otanga boye papa bana Seigneur. Omona penda okoti. Okoti. Okote moko to sisa te ndiko bandai bonko kaka pou Adeline boye boye ozomona osantimba moko présence Nzambe Nzambe ndo sola na yo ozomona azo sola no le pou okitisi Bible na o okoti na likambo mususu ozomona okoti na likambo mususu ozomona nazo expliquer bino boye siko ndenge nga boye nazo ganga boyo comment n'importe so boza na Saint-Esprit o comprendre que zo na puissance ezako tout mabondeli ezako tout mabondeli saka nazo ko expliquer bino nazo ko enseigner bino ka ndenge ezaleli. Donc c'est ça, mais ezo memanga c'est ça. Donc omona ke donc otangi ata bato 10 000 bakwei pembe na ngata dosi na lobaki toke awa aba komi fongola bobele miso pe bolimbisi aba komi fongola bobele miso pe okomona ndenge bato ya mabe bakozwa etumbu. Ozomona fongola bobele miso bongo komona ndenge bato ya mabe bakozwa etumbu. Wana siko yobi Nzambe na ebete bato nyonso bazosalanga mabe Seigneur yo kokutana na bango yo moko ko juger bango na sengi jugement na yo na bato nyonso o baotelemelanga na bato nyonso bazolukelanga mabe Seigneur na beleli yo papa na beleli yo ozomona yo siko zobondela bongo omona nde bato mabe bakozwa etumbu
donc c'est obondeli bon ekomema mpe na adoration nzambe na pamboli yo po ete yo kobeta banguna na nga yo kobeta banguna na nga bakokweya kumisama na o Seigneur po ete yo ozomona bato nyonso oyo bazobundisa yango ozomona bango po ete eloko moko te ebombami na misu na o Seigneur yango nazobondela epai na omona banguna na nga nyonso Seigneur beta bango nga na betisaka na banzambe beta wana nde naloba nazongisa mauvais sorte me na banzambe beta bango po bandimaka yo oza nzambe naloba yango wana mpe naloba yango nalobaka nzambe beta ye na banzambe beta ye na boma te na banzambe boma te na banzambe beta ye mpona yebike nzambe soki abeti yo ekosunga okuta ozoya pa nzambe c'est ça nzambe soki abeti yo ekosunga yo otika mabe oyo ozosala oya pa nzambe na banzambe beta banguna nanga beta bango mpenza basanti ke yoza nzambe wana nde naloba yango bamauvais so nazongisaka te mpona yebike bango batindaka liwa batinda bamaladi batindaka mabe so ozongiseli bango bamabe wana ye moko namona yango kaka doki par rapport na oyebisa bino pourkui natindaka te mpo naza na babiso mosusu nasambela na koencourage bino bosambela yango te mpo osambela yango fo ozala sire na yo moko mpo soki te ekozongela yo na wana na koexplike bino nsima naza sire oyo tokende na biso mosika te tokende na biso nini te mpo eza kaka yango kaka na koyebisa bino ka oleke tozwa temps ebele place mona ye naloba awa na suka awa yawa alobi na kobikisa moto oyo alandaka nga naninga partir makasi yawa alobi na kobikisa moto oyo maloba nzambe na kobikisa moto oyo alandaka nga osuki wana nzambe eza maloba na yo yo lobi ete yo obikisaka moto alandaka o papa ndeni maladi ezosila te na nzoto na nga papa bikisa nga Seigneur bikisa nga na maladi oyo to bikisa nteli na maladi oyo eza maloba na yo lobi ete obikisaka baoyo balandaka o papa nga nazolanda yo Seigneur obikisaka bato oyo zela yawa lobi na kobikisa moto oyo alanda ngai nzambe nazolanda yo papa bikisa nga Seigneur nazolanda yo kotika ngai te yo moko lobi ona maloba makomi na yo aki obikisa moto alandaka yo c'est ça olobi bongo awa continue lobi ke ni wana ka yawe moto alobi na kobatela moto oyo andimaka nga oh Seigneur Yesu Masia nandimela oyo kwa Seigneur pe sauver na bomoi na nga nandimela oyo kwa Seigneur pe sauver na bomoi na nga bikisa nga yo moko lobi okobikisa moto oyo andimaka yo batela nga moto oyo andimaka yo batela nga nandimela yo okufaki na ekulusu mpona masumu na nga ozwaki esika na nga na ekulusu nandima oyo kwa Seigneur pe sauver a bomoi na nga nayebi te mobimba bomoi na nga ezali yo nde oza nyonso mpona nga Seigneur ememi yo na adoration bandeko na nga na oyebisa bino verité na okosa bino te nazoyebisa bino ya solo soki balobi soki abeleli ngai na kopesa ye eyano nzambe nazobelela o papa pesa nge eyano nazobelela yo pesa nge eyano Seigneur pesa nge eyano donc eza kitoko nakokotela ye nakokomisa ye moto ya lokumu lobi mpa nzambe soka babi nakopesa ye bomoi molai ngai moko nakobikisa ye nzambe pesanga bomoi molai Seigneur esprit de mort elongwa kati na nga esprit de mort kende bisika bikauki bizangi batu esprit de mort nzambe yo moko lobi okopesa ngai bomoi molai po te nazolanda yo nga nalandaka yo nandimaka yo olobi eza kitoko bandeko na nga bosepela soki bobandi obondela boye bobenga nga bopesa nga raison vraiment makasi bobenga nga boloba na nga nzambe apambola nga boloba penza bongo donc wana topusana po na se pusani na po na kaka mwa ndambo oyo nakoki koloba oyo eza vraiment makasi nakoki koloba nde nalobaki ke ngai nazongisaka na nga susu mauvais sort wana te o moto azotina bafresh naloba loba ebima nga par hasard epuis so ebimi nga par hasard mbala mona rediffere maloba na nga nazongisi donc eke bisika bikauki baotina mauvais sort me nga natindi yango bisika bikauki nazongisaka te mpo naza na bapsome na nga oyo natangaka
o na bondelaka nango vraiment eza soki mutu mosusu ozobondela nango eza mabe makasi. Yango wana ndenge ser na biso ayebisaki mpe ngai alobaki na nga vraiment ke abi na nga ser Adeline mama Adeline bapsaume eza na bapsaume mosusu mutu so azobondela nango eza ekozongela ye moko. Ozomona doki ezofaire partie na oyo ngai yango nasalaka bongo na tindelaka bato te mutu akoki kosala nga mabe me nabondelaki Nzambe ezongela ye nasalaka bongo te. Nasalaka bongo te ke nazongisa mabe na mutu oyo asali nga nini nazongisaka mabe te. Nazongisaka mabe te yango nayebisa bino pourquoi nazongisaka yango te. Po ndeka nayebisi bino naza na bapsaume nanga mosusu natangaka na bondela nango eza vraiment très puissant pe mais eza vraiment ke na miyebi nani o nazali. Donc fo obonde na bapsaume wana fo omiyeba ke nani oyo ozali nde okoki kobondela na bapsaume wana. Po soki te mabeka ke bandozongela yo moko wana omonaka ba situation ezo changer te do passe ezoyela o kaka ozomona yango vraiment na conseiller mutu nyonso avant obonde na bapsaume fo otangi yango nanu vraiment oyebi ke bapsaume o na situation nazo traverser na bondela 3 ou 4 psaume oyo bokoki kosala pe kozotanga ka oponi na otangela bino mwa bapsaume ndamu awa mais bino mo bopona kaka ndenge kaka Saint-Esprit akosunga moko na moko. Nazwi ka exemple ya psaume moko 7 na bondela na ngonga mais na conseiller bino bobondela na bino na ngote. Soko oyebi ke otambola na vie ya sanctification otindelaka bato ba mauvais sort te wana okobondela nango eza bapsaume mpe eza keke psaume wana na bondela nango mais na koconseiller bino te ke bobondela nango po vraiment c'est ça fo miyeba yo monga na miyebi ke na obondela na bapsaume oyo esalanga mabe te. Tozwi psaume 7 tozwi nanu 7 wana toyoka. Yawe Nzambe na ngai nazali koluka kobombama epai na yo. Longola ngai na maboko ya bato oyo banyokolaka ngai. Bazali lokola batambo balingi kopasola ngai. Pe nani akoya kobikisa ngai? Yawe Nzambe na nga oyebi makambo bazali kofundela ngai. Oyebi makambo bazali kofundela ngai. Natekaki moninga na ngai te oyo asalaki ngai malamu. Ozomona adela nazoloba ake natekaki moninga na ngai te oyo asalaki ngai bolamu. Soko yo soko ozana ke osala mutu moko mabe boye mutu ango mosusu asalaki yo bolamu yo osala ye mabe moko boye ozomona te ke nde yo ozotanga bapsaume oyo eza kaka yo moko ozokomitia contre yo moko. Nanyokolaki monguna na ngai te balobi monguna nanyokolaki monguna na ngai te oyo ayinaki ngai pamba pamba. Ozomona do nanyokolaki monguna na ngai te yo oyo le ozobondela ozotinda ba mauvais sort. Nzambe bato nyonso bapesi nga maladi oyo natindeli bango ezongela bango moko mabe komela bango. Siko otanga no psaume oyo te po soko otangi yango eza mabe makasi boyoka nga nde na oke nango. Surtout na français nde bomona mabe na bino bato wana balivre ba bible ya français botanga na français bomona mabe nango makasi gravité nango makasi nango na français penza. Ozomona c'est ça. Nanyokolaki monguna na ngai te oyo ayinaki ngai pamba pamba. Ozomona okay yo le ozotinda monguna no oyo atindeli yo mabe yo ozongiseli mabe do nyokoli ye po ekozonga neza asu pire ndenge oyo eyelaki nde toyokaka. Mutu so abwakeli yo mbasu yo ozongiseli mbasu oyebi ke balobaka ke eke wana ekozala susu makasi kutu koleka mbasu wana ekozala makasi koleka oye atindelaki yo. Yango wana siko yo obondela siko psaume oyo ndenge ni toke ababi soki nasalaki bongo banguna balanda ngai pe bakanga ngai. Tala yo mo ozokomitala makambo soki nasalaki bongo do soki yo otindaki mauvais sort pa mutu ozongiselaki mabe zongela ye mabe boye zongela banguna na nga. Siko eza na bapsaume mosusu yango na biso bapsaume mosusu kuna lere bazoloba na lere ozobondela nango Nzambe zongisela banguna na nga mabe nga na bondela bongo te.
na bapsom na bondela bongo te zongisela bango mabe na bondela bongo te mpo nayebi ke le na koya na psom seti oyo ekangi ngai ozomona siko makambo oyo fo ocomprendre yango soki ocomprendre yango te ndeko na nga eza mabe makasi eza mabe makasi fo comprendre mambo yango nga kaka na koma na kaka na mokuse nazongisela mutu mauvais sort te nga na bondi nzambe mabe ezongela bango baoyo nyonso bazosala boye ezongela bango sikoyo oyebisanga le na koya siko awa eloko nga na bondelaka nango mpo nzambe aloba na nga biba oyo bazoluka koboma wana na 2002 soki napesa bango dele oyo soki bakoki kozwa yo te nayebisa bango basimba su yo te mpo soki basimbi yo libulu oyo batimonaki mpo bakunda yo bango moko bakodinda na kati ya libulu wana nzambe aloba bongo yango nga so nazobondela mpona banguna na banzambe bato nyonso bazosala nga mabe seigneur kutana na bango babongola mitema soki babongola mitema te libulu oyo batimoli mpo bakundanga bango moko bakota na oba bien soki babongola mitema te bakota po nzambe moko aloba na nga langage wana ye moko aloba na nga ndenge wana yango moni mona aloba pe bongo me par hasard soki naoki kanda bituma mo makasi nde nakoloba bongo donc c'est ça siko na nyonso nakoloba donc nde natange bino soki nasalaki bongo banguna balanda ngai pe bakanga ngai banyata ngai na mabele tango nazali kotala pe babwaka lokumu na ngai na mai ozomona do eza mabe makasi donc yo moko ozoloba bongo soki donc okangami na mutambu na yo zokangama na mutambu na yo c'est ça donc yango kana ngai naloba na bino mpona nini wana mosusu ya suka na koyebisa bino na tionka ya suka na bongise mambo ebele me nalobi mpe mingi mamosusu na bongise ete ekoti me ça va le nécessaire vraiment nalobi ya suka siko oyo nalobaki ke okoki koboma okoki kodétruire bafamille na yo eza mamo très important na kati ya mfu toloba toke na psaume 109 toke na psaume 109 tobandi na 6 na 6 wana donc na eza mulai yango na tieka toke na 6 place makambo na ena loba no raison siko soko obonda na psaume 109 eza kitoko so za bitumbe bonda na psaume 109 me kota ba 6 o nde mabe makasi do yango na siko na oloba ke eza vraiment mabe makasi po ozo détruire na ba innocent balobi boye bimisela monguna na ngai moto moko ya mabe moto yango asamba na ye tango kokata likambo bakwesa ye tala losambo na ye lokola eloko ya pamba awumela te na mokili moto mosusu azwa mosala na ye bana na ye bakoma bana bazanga tata deja bomi mutu do bebiseli na mosala na ye donc mosala ebeba ye après bana na ye bakoma bana o bazanga tata do ngelo bake akufa c'est ça pe mwasi na ye akoma mwasi akufela mobali bana na ye bakoma bitelengano awo touche ba orphelin po le nzambe azoba tosunga ba orphelin azo préciser te ba orphelin ya bandoki ou bien ba orphelin oyo ya nini donc bango nyonso baza ba orphelin donc ayo lobi bana na ye bakoma mitelengano otouche ba orphelin ndeko na nga pe bisenga senga bakoma mitelengano pe bisenga senga ndako na bango ekufa donc na ba orphelin wana papa bango atiki bango ndako donc ndako wana ekufa c'est ça bakola onino donc ndako na ye ekufa bakolo ya mbongo bazwa biloko na ye nyonso bapaya babotola bomengo oyo azalaki na yango donc moto akufaki molandi ntina biloko na ye oyo bafele bakotikala nango donc olingi te donc moto ozobondelaka na psaume oyo en tout cas senga nzambe bolimbisi moto moko te alinga ye lisusu bana na ye batikala bitike moto moko te ayokela bango mawa donc na bana bitike wana oyo biso tosungaka butu moi donc yo lingi te
do toyokela bango mawa te. Do mutu moko te ayokela bana ya papa na mapo asalaki yo mabe. Bato nyonso ya libota na ye basila. Do keti na libota tatana do basila. Tala bato oyo ozoboma. Oh Seigneur. Azwa bakoko te. Bongo libota na ye ebunga. Yawe alanda masumu ya mama na ye. Alimbisa mabe ya bakoko na ye te. Akanisaka yango tango nyonso. Alongola libota na ye na mokili. Pamba te aboyaki kosalisa bato. Anyokolaki pe abomaki bato ya mawa pe ya pasi. Do awa, do mutu wana salaki mabe abomaki bato. Donc yango tolobi boye tozwaka ndeti kanambe. Tozwaka ndeti kanambe. Kanambe abomi ebele na Kongo wana. Abomi ebele kanambe ana tindi bato babomi. Siko tala bana kanambe ana ebite so azana bana combien de biso siko to bandi kolakela bana kanambe. Ozomona donc c'est ça. Donc siko raisonner wana na juku to kanambe. Siko yebisanga siko oyo ozolobela o tamuso azandeko na yo. Ozomona tamuso azandeko na yo. Ozomona teke eza vraiment ata otundeko na yo te. Ata kaka batu kaka bodoki eza bien te pona biso po toza na besoin to bonde api na ba psaume 7 wana eza très puissant. Eza psaume moko bien, eza psaume moko ya mutabo sembo. Donc ozo bonde la pa nzambe. Oba nzambe kantilanga na sala mabe te Seigneur. Na tonga batu te Seigneur. Na sala kam ozomona tala mutema nanga. Oyo bomba na mutema nanga. Ozomona o nazoloba na munoko nanga eza différente na o nazobomba na o naza na ona mutema. Po eza na bato azoloba makamsu na munoko neme na mutema azokoloba makamsusu. C'est ça. Donc yangwana. Donc yangoka nengena expliquer bino. Parti musu na oloba na bino susu soko zo bondela bato ebele basala priya mpenda tenga na ete so na yoka wapi me na bondela ka bongo moko na bondela bo ata so na odirige priya na dirija ka ndengwa leo ozo senga bolimbisi ko bosa na te toke na 14 to le kati on le mona ebeke to ozonga nango tala abalobi boy Yawe alanda masumu ya mama na ye alimbisa mabe ya bakoko na ye te balobi yango awa. Do yango ezolakisa biso ke lere moko zobondela fo senga pe bolimbisi nzambe kotangela ngai le ozosenga bolimbisi no binzambe kotangela ngai lisumu te so na saki eloko moko mabe pesa ke lokumu te tamusu na ba penser na tamusu na elobeli tamusu na façon ya ko agir na nga papa limbisanga kotangela ngai lisumu ata moko te na lina za aspect to liboso na yo ezala masumu ya ba mama na nga papa na nga kotangela ngai te folo bango na prière ezala masumu ba koko na nga kotangela ngai yango te Seigneur kotangela ngai lisumu ata moko te po Bible lobi na biso mabe o mutazo sala nzamba kontaka mabe wana lisumu wana tina 4e génération siko biso toza 4e génération ya batu moko boye balekaki 4e génération 3e génération donc toza ba descendant na bango siko yebisanga siko soki mutu moko asaki mabe mutu awa ndenge siko Bible lobi na biso tina 4e génération donc awa mutu azobondela awa abinde David abanda obondela alobi ko ata nzambe atala kutu ata alimbisa masumu ya ba mama na bango te do ba mama na si bakufa na bango me masumu na bango bana pe bafutaka do fuko senga nzambe kotangela nga lisumu bakoko na nga te ya bapanga na nga kotangela ngai te okay pona kokende kosukisa na suka wana po ekebima video milai na satandai na ngote me boyo kaka ndambu eza na ndeko moka koma kaka mama de faloza la bref yebisa na mamba bono za bref ndeni foza bref kako kene ba mona likam na yebite so bref ono zela ndeni donc c'est ça ba théâtre majabu kutu bozo landa majabu wana majabu eza nzambe te majabu wana bozo landa bozo atana bino bozo landa ka majabu ba théâtre bo fan de la théâtre épisode 1 2 3 ozo zela ngwe côté épisode moko za combien de minutes bo ngata na sali 2 heures du temps problème yate ozo mo 2 heures du temps problème yate tali ndambo bombi ndambo tali ndambo bombi ndambo na kota ba vidéo moko nyonso te moko na zui occasion na makasa ko kota vidéo il faut na profiter na loba o nzamba zo tana loba et loba soki yo ko sunga na yo te ndeko mtu se ke sunga e c'est ça donc siko na ina loba ke
naza na mwa banini awa mpona ke na mbangu kaka na expliquer bapsaume oyo nakoki koloba ke oyo bo vérifier oyo ekoki kosunga yo soki tozwi ndeti lero ozosenga bolimbisi ozoleama na nzambe ozosenga bolimbisi okobondela na psaume 51 nde na expliquaki okobondela na psaume 51 okobondela na 38 pe 32 ozomona 51 38 32 lero ozosenga bolimbisi mais d'habitude nga nabondelaka na 51 donc wana kutu ondire na lekisa journée te nabondelaka nango mpo soki nazobondela le na bandi priere nanga lokola nzambe bose souvenir ondire nalobaki yango na video mona baile nzambe ayaki kosalisa priere ami nango sikoyo tanga psaume 51 donc c'est ça donc natangi psaume 51 nakitisi ale akontinue kopesa priere donc so osalela yango ekosunga po lere yo moko odécouvrir makambo eza na psaume 51 osepela nango bolimbisi nzambe apetola yo nzambe asukola yo nzambe apimela yo molimo na ye mosantu te atondisa yo na nguya molimo mosantu eza na kati ya psaume 51 donc eza très bien 38 mpe eza bien 32 mpe eza bien makasi 32 pe mais 51 na conseiller bino makasi mpona kosengela yango bolimbisi c'est ça. Après nakei normalement fallait na kabla nde nalobaki mais faute ya temps nazwi temps ya kokabla te nazalaki nango quelque part mais namoni te kaye nini oyo nakoma le na tanga basoma nde nakabulaka yango mais lokwa nayebi moso na problème bo nasalelaka ozo na problème bo nasalelaka o nde nayebisi bino nasalaka te ko temps mosusu nde bato bimobala 50 psaume 24 psaume penza te en tout cas penza te donc nazwaka moi quelque 3 ou 4 pas na beti 3 ou 4 tamsu moko kaka na selon prière pe ya 2 heures du temps na psaume moko kaka na selon prière à 2 heures du temps donc psaume 7 on a cause on peut na selon 2 heures du temps c'est ça et on a zo expliquer bino bon na ko lobela pona ba protection guérison ce que ça la pona bon so ça maladie guérisante ba blocage esprit de mort donc oyo okoko tala tozwi psaume 3 tozwi 5 tozwi 7 tozwi 11 13 16 17 18 23 25 22 na bosano koma 22 pe olobaka nzambe nanga mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné donc eza 22 wana pe ngaba na bondela na mpenanga mais même si on toujours senti que nous sommes bâtis qui ils a bien psaume 22 on a beau on peut 22 23 de 23 au bon de la onde na loba qui au personnaliser psaume 23 on a côté bandel wana ils a bien côté écoute à souka déjà va ça là déjà OK na 25 na ngango makas préféré 25 28 préféré OK na 31 ceux qui aux na bitumba OK na 30 OK na 35 OK na 59 OK na 59 40 64 77 donc na ceux qui n'ont mais belé misu pesa nango wana mais tande ya ko zongo wana na moni yango te na zuka on ezanga na mwa mutu na yango na tete a donc c'est ça ceux qui ndeti naza bitumba ceux ndeti bitumba za makasi en tout cas psaume 3 okotanga noka 3 otangi 7 oyo otangi 31 c'est bon osomona o accompagnant na prière na c'est bon okotanga no peka mukomsusu okoloba ke otangi ndo nde na komi boyo nde na lobi bono tango mukomsusu okozwa noka 3 7 na 25 otangi mukomsusu pe kozwa na okaka 31 kaka otangi no 31 3 fois ezaka bien otangi 31 3 fois toi na psaume 59 psaume 59 eza na quelque part wana psaume 59 eza na place moko pardon 55 35 on dirait psaume 35 eza na place moko su na katikati wana ezoloba makambo moko wana tokena te po r epusani so botali yango wana psaume 35 so oke na 8 à 9 ezoloba ke wana ezoloba ke boma banguna nanga ozomona boma banguna nanga vraiment
donc ndeka yo mo olinga so olingo boma banguna na yo kaka mais eza bien te mpona biso bana nzambe. Mpona conclusion na opesa mais nasisi kotanga bapiso nango natangeli bino mpona baprotection nazokende biso ya adoration na otango mpona conclusion na ye naloba na makambo oyo mpona oyo abosana yango naloba nka soko obondeli ata nde tobondelaka boye ata lofo na suka nango fo olobake nzambe oyo nyonso nabondeli mabe limbisa ngai. C'est ça, si tout so ozobondela na version fo senga bolimbisi na suka obi nzambe oyo nabondeli mabe limbisa nga asala yango, oyo nabondeli mabe limbisa nga, oyo nabondeli malamu ekokisama ndenge ezali mokano na yo. C'est ça, faut toujours na prière biso bana nzambe tosala yango eza bien makasi. Donc wana omona otanga no psaume 35 na yo eza bien maso oza na bitumba, psaume 35 eza bien so oza na bitumba na bosa mpe psaume 6 pe so oza maladi pe donc na bosa mpe fo kotia wana donc na komeka oyo elenga na mutu na bosa psaume 6 pe yali fo kotia yango. Donc soki obondeli osisi na suka nango opamboli nzambe obisi nzambe ke oyo nabondeli malamu, oyo nabondeli mabe nzambe limbisanga, oyo nabondeli malamu ekokisama ndenge ezali mokano na yo. Wana siko ye moko le yo maki nzambe boma banguna nanga, wana siko nzambe moko ayebake anaboma bango to naboma bango te, do mokalo nzambe mutu ekosala. C'est ça engelo babongo. Allez, so tokende na bapsaume ya adoration oyo nabimisi ka ndambo ame eza nango okoko koluka pe komona apo nazwi mpenza ntango obimisango mingi te. Donc toke na 68 73 donc 73 ozwi 94 95 111 136 145 146 147 148 150. Donc wana eza psaume ya kokumisa nzambe ya konetola ye. Donc eza vraiment très très bien makasi. Bandeko na nga natiki bino bolimbisi video ezwi temps makasi nga pe abanda na bandaki pe esali nga pe temps kozwa yango kosala kobongisa nini. Donc ezwi nga pe temps nzambe azala na moko na moko bolanda video oyo na bokebi nyonso, oyo nazoloba na makambo nyonso oyo nga naoloba oyo amoni akozwa azwi, oyo amoni kakozwa na ete mama Deline pourquoi babson botikala bongo, botikala kaka ndengwana kaka problème eza te. Ata mibale misato bakoblongisa nga baba mama Deline makambo oyo olobaki na biso esungi makasi. Ba oyo boza na bakestion ya kopose numero na ngai ezali 0033 7 58 30 58 75. Donc yango wana donc oyo aza na bakestion opose s'il vous plaît na audio na WhatsApp, na koyamba boye na kobenga boye nazoyamba te na audio na WhatsApp nazosolola na bato ebele. Eza na bato mosusu akomelaka mama de na posa na obenganga, non lobelanga na audio likambo nini oyo oza nango nayeba deja ide nini na kosola na yo. Nayebisi bino ke banda moko nasaki video wana nalobelaki likambo ya ba air ya ba prière, nayebisaki bino ba air nini futo bondelaka nango, na expliquer bino ndenge okoki kolonga na bapongi ba oyo bakofula wana. Banda mokolo wana nazobunda makasi donc monguna satan azolukanga na bapiège yango ezoyelanga na bato ya telefone, bato bazobenganga, mutu akobenga oyoka nti mutu ya nzambe bosololi na ye kaka na masolo bosololi na ye ozomona oyo yo makambo lero okosilisa lero okolala. Bapiège oyo monguna satan azokoakize yo ezaka oyo otosola na mutu. Sikoyo nazoloba ese bato yango baza na misala mabe ubie bato yango bayebi makambo bazosala batindi bango ba mission babengaka nga
tozosola na likambo oyo koloba nde baluka piège na koexplike bino makambo oyo ekosunga bino vraiment makasi. Bobondelaka mpo na ngai, bobondelaka. Semaine passée nakufaki nazongi bazongisi nga nayebisa bino nani azongisi nga na bomoi. Seigneur. Ok, nzambe azala na moko na mona lingi bino mingi. Babone nyonso Adeline TV, nzambe amona bino, amona moko na moko. Natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na bino. Donc oyo kolanda video oyo eza deuxième na lobi. Au première eza kuna banda na première bongo oya awa. Pona problème na première wana ko mwa témoignage na ngamuke eza pe na kati wana. Nzambe amona bino vraiment makasi. Natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko na moko. Amen.